toleka na lombangu tozongisa antenne na biso na mboka ya États-Unis d'Amérique esika mokambi to mokumbi émission ya mpoka malelo Mbuta Zambwana Joachim to passer antenne. Allô? Allô, merci bandeko nyonso bozali branché kati na station na biso ya Radio Lisolo. Merci pona bandeko nyonso bozali connecté na ligne ya pokwa lelo. Merci tout lelo ezali mukolo ya vendredi, mukolo oyo biso nyonso presque tozana fatigue parce que de lundi ti vendredi misale ezali kidi. Lelo pe ezali vendredi oyo été ya makasi oyo ba sport ebele ezali koleka parci par là. Mais batu mingi bazuita na bango pona ko sacrifier pona ko zala présent pe ko zela milulu oyo. Na oyo tosili kolanda na ndeko Cyprien Wechi nazali kopesa yo merci mingi papa Dompe l'archiviste na biso ozali wana ndeko Roger mpaka za mambu yo koyela kabiso toujours batembe ya ba opposition ba mama Igete ba sena ba mama Ize ba mama makwala ba ndeko ya ndenge na ndenge ba papi sikita batu na koyiko pesa kutu ba kombo te sino ke ba kombo nazala ngo eza ebele bilionionso na tsebino kala na mupiko moko. Peut-être ba ona lobi kombo po kala mingi te na uti komona bozaki en ligne mais ba oyo bazali en dehors en ligne pe na yibike bokoya nazali ko tombla bino pokwa elamu bandeko mingi pe bozali na Angola kuna bozali ko landaka biso bandeko ba studio Kitomavo bandeko Badila bandeko ya ndenge na ndenge vraiment pokwa elamu bandeko mingi pe na Pointe Noire ba papa Michel Bokaye Kila bozali kolanda biso kuna vraiment merci mingi pona ba commentaire bosili ko tiela biso na ba milulu ya ndenge na ndenge ezali koleka kati na singa na biso ya Radio Lisolo. Sans plus tarder na mpoko lelo émission oyo ezali présenté par ngai frère na bino ndeko na bino l'impresario Joachim Zambwana na banza titre tokolobela ekozala Nzinga Nkuvu. Nzinga Nkuvu oyo bamusuba zali kobenga epe la kombo ya Zouan Nkuvu. Pona nini émission oyo esiliko ya. Sino ke mini kat na sotango totanga na ba école primaire ti na ba secondaire to sali histoire ya royaume du Congo, royaume Cuba, royaume Chokwe, ba royaume ndenge na ndenge. Tokoya koloba ete to sitotanga deja ba makambo oyo. Mbuta Zambwana lelo nini yango susu alinko zongisa si Zouan Nkuvu. Question na réponse na ezali kaka moko ete tangu totanga ba classe ndenge na ndenge totanga ba makambo na ka poto zo ba point na biso pe poto leka. Mais na tangu tokoyaka na application na yango soki kokoso eyeli biso tokozonga kana sima poto kene ko revoir non pas seulement ba note ba makambo totanga mais avec expérience ya vie tozali na yango to applique kape yango poto yeba ete wana totanga ki poto paseka ba classe na biso kasi siko tozali kotanga yango soit poto teya soit poto za mayele soit poto défendre eloko moko bo ezali koleka. Je ne me suis jamais intéressé na kolanda histoire ya Nzinga Nkuvu sino ke merci mingi na bandeko oyo bazali kobenga maka na mikolo bakokiste pona ba recherche na bango baza kosalaka mingi na bankulu na biso to batu na biso batata na biso oyo batika biso o to benga nos ancêtres bakoko na biso vraiment kote wana losako eboto ingeta ba matondo nyonso naza kopesa bino et j'ai toujours encouragé ces efforts là. Na encourage ka ba makambo nyonso ba bokokise bazali kosala aussi longtemps que ezali part ya culture na biso parce que tokoki jamais ko se séparer na culture na biso. Il faut toza la place to uta ezala malamu ezala mabe mama balobaka mama ata toboka lisu azalaka mama na yo okoki ko changer mama te. Mais place moko ngai na babokokise to ya comme un problème na tango baya ko appliquer spiritualisme bokoko pour dire que soit to landa yango et que bango basali ba recherche ba komona ete ezali eloko ezali na importance pour biso to ko koyeba yango poto ko ko retrouver nzela ya malamu nzela tata nzambe soit ndenge balobaka yango nzela développement soit ndenge balukanisa kabongo nzela ya modification ya communauté na biso esili ko beba na ba jour oyo ndenge bango bakolobelaka yango wana ngana kozaka na problème parce que sti bazali ko kumbelaka yango na bwakeli bango ja boule ete ezali nzela ya bobungi nzela ya bobungi baleo ala liponga teli kana ko kwa mari
bakoka boye mpona nino ebela bibaye bandoki bapumbwe na butu aterasa minene bandoki bakwei te o bakokweya kaka na kopa mayoyo e bonganga boye mpoa nino mobongeli oyo ya bomo ya bato okomona mama bonzi mwana bogare abandi kosukole na mokuwa mokomboso potangwa kokolako mama kasi ye mwana kolela ti molimo mabe ya bitumba ye abandi kobuka balinga maboko na quartier aboti babandi lisusu kosala badepanse o lakisanga mokuwa basukola samso pokweisa bafilistie lakisanga mokuwa basukola davidio pokweisa mbe goliate mwabundeli oyo ya bomo ya bato Merci bandekonanga bolimbisi parce que namoni coupure salemi na deuxième ordinateur nazali ko salela. Merci Jésus que nazali déjà na réserve ya backup awa yango de mute salete rapidement to zakaka connecté awa. Alors place nazali ko loba ete moi confusion ekoyaka entre ngai na bandeko ya bobokokise to biso ba chrétien mingi kati na biso na bandeko oya bobokokiste raison confusion ekoyelaka parce que bazali koya ko démontrer raison ya existence ya bokokisme sur base ya kokende sur l'existence ya réalité chrétienne pour dire que religion chrétienne yango mute ko détruire bokoko to makamba mindele bayaka na yango précisément la Bible oyo e babenga kaite bango balobaka eyelaka na bwatu eyayi ko déranger royaume na biso to baboka na biso place wana nde kati na bango bayaka komona ete mutu azali na source ya trouble oyo ezali zwa kuvu to nzinga kuvu l'un des rois ya royaume Congo ya Mani Congo nde place oyo ngai tao na repondaka bango na ba angle ya ndenge na ndenge tokendaka na bango ndenge tokoki kopotana kasi eyai pe kozwanga mwata ya mikolo epolokolo ba pourquoi seulement attention ya bandeko oya bokokiste ezali mingi na kombo ya ndeko oyo babengi kombo ya Zouan Nkuvu na yai pe kosala attention un peu pourquoi batu oya bokokisme ya Congo Angola na tango baza kolobelaka makambo etali bokokisme culte to secte to spirito culturel ya babokoko baza ko kangamaka mingi na pembeni ya mfumu Kimbangu baza ko correlier avec mama Kimpamvita baza ko kenaka na bakombo ya ba prophète soki tutidatia ba prophète nyos oya ya royaume Congo po bako ko justifier spirito religion oyo ya bokokisme oyo ekwai korene quelque part na batu lokola ba mfumu kusu ba mbutenetse mabiala ba nabi lukombo batu ya ndenge na ndenge oyo bazali ko botsaka ba episcopat na bango par-ci par-là na sili komona ete non lokola naza pe na ba connaissance scientifique etika na mekampe ko déduire ba recherche na ngai sur base ya kokende na place ba pilier na bango ezali na place ba poutre oyo ezali ko supporter liyebo na bango ezali que soki tokoki kobana kozokoto na yango ko détruire yango ko ronger yango sasa ipi liyebo wana ekokweya po soki to bandi kaka likolo ya liyebo même si to détruire kipakapaka wana liyebo nzete wana ekotikala kaka ya de se nzete neti ba nzete ya baoba même so kati ba branche nango fois santango eko continue kobota tikino olongo d'abord racine pivotante nde place on ekomona ete soki tokei na mozindo te biso ba pasteur ba évangéliste ba oyo tokosimbaka biblia bato tosili koyeba ete babandi koyiba biso bato po bakende kojoindre babokokiste soki tokoti na mozindo te na wende koyeba place oyo base ya bato oyo ezaleli tokozala na difficulté ya makasi face à face na babokokiste
moko na bango ezali Fumuti Mbangu. Tokosala ba débat to saija ba débat to continuer ko débattre surtout autour ya papa Simon Timbangu ke azalaki corrélier la religion chrétienne et que azalaki le messager ya Nkolo Yesu. Kuna to tena entre parenthèses parce que ezali sujet du jour te. Na yepe komona ete muntu oyo babei kombo ya Nzinga Nkuvu na modèle na tangelaki na classe c'est totalement différent de lo na koli. Bible za koloba ete na tango zali mwana muke ozako actionner lokola mwana muke mais na tango koli mona na pe mukolo. Na ajo na komi nango na ba débat tozali nango na expérience za kati na radio Lisolo na YouTube na bokuta na bandeko ya bokokiste etindi ngai nazwa audacité ya koloba ete raison ya liboso Nzinga Nkuvu to zwa Nkuvu aza sujet moko très capital très principal pour na ko détruire et pas ya babokokiste na yebisi bino yango déjà abo souligner yango c'est parce que papa na biso oyo il faut to considérer comme papa na biso ya molimo kati na Afrika précisément na royaume ya munene lokola Congo Mani Congo Mwene Congo. Pourquoi? Parce que azali première tata oyo azalaki kotambola na bobokokiste qui est oyo balingi basongisa. Et puis bien après aye komona ete non bokokiste bokoko ezali nzela ya liwa ezali nzela ya libungi. Et lokola ayaki kobima na nzela oyo ya bokoko kie yango naza ko inviter na data le bolanda makambo oyo to kolobela ya comportement ya papa na biso Nzinga Nkuvu to zwa Nkuvu ya bobimi na bokokiste nde place oyo biso nyonso to kangama ete bobimi ya Nzinga Nkuvu na misala ya bokokiste po akoma chrétien conversion na ye en Christ yango muteye kosala ete lelo babokokiste bazali contre ye na bozali contre ye effort na bango bazali kosala bakoki ko progresser te na culte na bango na ba épiscopal na bango oyo te soki ba détruire na Nzinga Nkuvu te. Voilà yo chrétien pourquoi lelo kangama na l'impresario Joachim Zambwana poto pasola mpoke poto yeba secret ya makasi oyo photo décortiquer oyo force ya babokokisme ezali. Mais tozonga d'abord na place oyo ezali te to comparer Nzinga Nkuvu en tant que bokokiste en tant que roi ya l'empire dans le 14e siècle na toko comparer tangu Nzinga Nkuvu kombo na ebongwani ekomi zwa Nkuvu ayeko koma chrétien to balancer entre gauche à droite. Moi j'expliquais ce que j'ai dit et je continue. Merci. Toko balancer entre bozaleli ya papa Nzinga Nkuvu na bokokisme na zwa Nkuvu ya chrétien toko balancer les deux baboko nyonso bokota na bino ba chrétien bokota na tango toko balancer mais tikanga na pesa bino pe les deux phases ya Nzinga Nkuvu en tant que bokokiste qui est babobiso na bakombo tolingi tozalaka na bakombo ya biso tozalaka bakombo bazambwana mais totika bakombo ya bazwa totika bakombo ya ba Jean ba Pierre ba toke nika na kombo bakoko bo to sava tokotika kombo Nzinga Nkuvu na bokokisme na boya biso et puis toko ya pe na ngamu mususu toko balancer nyonso lelo vérité polele tangu Nzinga Nkuvu azalaki na bokokisme azalaki d'abord un polygamiste azalaki na basi ebele bana ebele kidi oyo tokokina ko contrôler te lokola bosili ko yeba ete un simple songi malaf un simple cantonnier soka wiko za na basi ebele en tant que polygamiste. Et qu'est-ce qui arriverait? Et pas y a un roi oya akoyi ko zo même ba fille o bazali nanu ba mineur ba comme ça basi na ye. Il faut vous attendre déjà que comment mutu akoye kozala bokonzi bongo azana basi kidi